ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Mbote na balandi nyonso ya ABC One esika bozomi bambote na bino ya mingi na mokola lelo na nzana esengo ya ko présenter bino émission na biso ba congolais ba sololi. Na émission na biso ba congolais ba sololi nini? Na émission na biso ba congolais ba sololi eza kopona kolaksa vie sociale ya ba congolais. Ndenge congolais azali ko vivre congolais elemba ya bandal ya commune nyonso pourquoi pas pe na ba province. Ndenge to betaka lisolo ya ba congolais. Na mokola lelo to ekolobela nini? Makambo moko nani mokonza mboka lakaki biso alobaki na biso ete biloko ekokita tokolia tokosomba carton poulet na $10 tokosomba poisson na tala kokita mais le contraire biloko ezo mata se komata biloko ezo déborder chaque jour biloko eza komata se komata bandeko motune eza ya ngai e yano na bino ba population et ya nona bino ba population mutune eza ya ngai ngala bino tolanda ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Te mama mbote balandi ya émission na biso ba congolais ba sololi mokonza mboka alakaki biso ke biloko kokita tina siko no to moni changement te na ebite yo bozo vivre déjà ndenge mokonza mboka lobaki biloko eza ya kokita to emati lisusu toza na pasi mokonza mboka ebisaki biso ke basoso ezokita nzoka bazokitisa basi toyebite soso yango kutu emonanaka te na ntango ya kabila tozalaki na bambisi tala ebele na ntango ya fati mbisi eza te basoso ekoma koya lokwa bana machombe toyebi te fati azokende na biso ape alingi aboma biso tasala na biso nini surtout biso balobi bayokisi biso soni afingisi biso balobi batovote mais toza desi soki akokende akende ata kabila azonga po aza mpe mutu yo mpo population koloba ayoki pe po aza mutu aza na matoi papa na yalobaki le peuple d'abord ya kominde ba voyage d'abord akanisa balo papa na yebisaki ata na mabuma bana mboka ye kaka ba voyage o akendaki boya sinyaki boto e bato ji sezanine ngakuna ninga batama mo honte po epesa nga kanda pardon ndako boza futa na valeur à $100 $100 lelo zo maloko a 200,000 ata yo moko tozokende wapi tosuka wapi ba ekola ngwacha ya ofele wana est-ce kazolandela yango bana bafanda na secours ezopesa mabiente donc mawa na mawa ye vraiment inde koboma mboka. Merci beaucoup maman. Merci. Mbote ndeko. Mbote maman. Tolini to tuna balandi ya émission na biso ba congolais ba sololi. Mokonza mboka lakaki biso biloko ekokita. Est-ce que population babandi da ko vivre biloko eza ekokita to eza ekomata? Biloko ezaka ya komata mokonza mboka kutu pona nga akende. Akende. Ya solo. Mama aussi c'était akende lisunde ni bino bovotaki. Biso to votaki ete. Akende. Akende po biso za ba raison akende po ani. Biloko eza ya komata, dollar eza ya komata nga kuna ko votaka lisusu te akende. Bandeko bino mo bozolanda nde population zolela tongo midi pokwa koleza malamu te vie sociale eza bien te population zolela tongo midi pokwa biloko ezo mata se ko mata donc toza suna loko loba te bino moko bozolanda à suivre ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Mbote ndeko mbote maman papa tolika tutuna mituna mokonza mboka lakaki biso ke non biloko kokita tokolia bien mais le contraire mamoya lobaki tomoni biloko ezaka komata est-ce que abosani to likambo ezanini bon kobosana c'est trop dur parce que ce qui muta promettre il faut avoir conscient na oya lobaki. Alors bon, je sais pas, c'est aussi une personne, ayebi o azoloba ayebi o a prometaka. Et c'est pas pour la toute première fois que Mokonza Mboka a promettre biso. Alors depuis qu'il a prometté ki biso ke biloko kokita, en tout cas tout le monde a changement té. Tout le monde a changement té makambo ezo enfin rien ne change, rien ne marche. Et tout le monde au lieu biloko kita, basinde ba kiti. To comprendre yango basi ba komi ba soso ba komi biloko et c'est ngala ki kita tondeni donc to yebate alors kolia kozwa mbongo komi pasi na Kinshasa to moni rien n'a marché, rien n'a changé au contraire le biloko kita prix ils ont continué toujours comme alors on n'arrive pas à comprendre voilà c'est un peu ça quoi. Ouais yango na kala ngena loba mais et là on a senga applicabilité ezala mokonza moka a lobby
mais tous on a agent sur terrain to bazali kolandela. Et puis moi je demanderai à ce que ba commerçants bao bakina kosomba babiloko. Et puis et là on a koloba mususu. Et là on peut sala que ba os ya prier zala douane na biso impôt ba taxe et les qui cher. Alors tu imagines un peu, moi j'achète quelque chose à 1000 francs et on vient me taxer à 1500. Alors quand je mettrai mon marchandise na marché et c'est un cas toujours et biloko ezala likolo. Alors c'est aussi la part du gouvernement à mon nini à koluka à kitisa taxe impôt na ba douane naé pour que biloko pe ezala na prix encore abordable. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Merci. Merci beaucoup. Bandeko bino mo bozolanda toto kende malembe na émission na biso ba congolais ba sololi. Bino moko bozolanda. Mokonda mboka makamba lobaka zo kokisa te population ezolela. Congolais azolela. Ba enseigner ko tukoloba te. Donc eza pasi, eza mawa. Toza bino to ngala bino tozaka esika mo tozoluka moyen ya kosola sola na bandeko mususu à suivre. Tende. Mbote mama mokonda mboka la kaki biso ke biloko ekokita. Est-ce que bobandi da ko vivre ngo to nanu te pour population zolela tango midi pour biloko zaka ya komata? Jusqu'à maintenant makambo ba promettre ki biso non to moni yango te. Les premiers ans que ba réaliser makambo na bango ba lobaki ba kokisa ba posa na biso. Poneza babaki soso erokita soso kitite. To moni mikolo transcoise ya kokanga. Alors bandeko mususu bazo ta misika ba changu po ba koma boye transport comme une difficulté. Alors on va luka moyen ba résoudre le problème na bango ba lobaki na biso ba kokisa so ba posa na biso parce que nous donnons sur ma plateforme qui na 6500 na minute et comme 9500 bilo musu to bane ko somba leti lipa ezalaki 300 ezalaki 200 munene metale yo to mo lipa 200 mukuse lipa comme quoi pistolet. Alors ba résoudre le problème na bango ceux qui bango kuna pa na bango ba sa ba problème na bango biso ba sungana no peuple biso to lia vie sociale na biso ni to anango posa babongisela biso makamna biso ekolende balobaki bakitisa biso kanisa ki soso o bakoya nango ezalaki basoso normal njonde komi ya kwa biso pona ba $500. Alors biso papa so ba promettre ki ko yena $500 wana ba okate machette pona ngana suki wana mais les problèmes est clair que babongisa makambo bango balobaki basalela ngo toza na posa ministre ay bakolandela makambo ya lobaki parce que na ministre toza boto otalela ka bango biso pepe to na posa kimia na biso to ni vie sociale ezala bien bakita dollar baluka biso moyen to ko vivre ngana sukiwana. Merci beaucoup balandinyo so ya ABC woni bino mo bozolanda nde population ezolela kaka ezo continuer ka kolela po baza malamu te bazolia malamu te biloko zo matatongo midi pourquoi bolukela peuple solution bolukela peuple solution. Merci beaucoup. Bon biloko ekokita par rapport à promesse il y a président de la République. Je crois que non. Ils ont été que ngai on les a vu ngai ils ont vraiment scientifique pour les économistes tout mais c'est que on a bien que non tant que mokonzi alobi bongo c'est-à-dire il y a la volonté mais na kacha volonté il faut ezala accompagner na ba institution en mboka o ba otala makambo bazo réglementer ba question économique en mboka et que non ceux qui institution o ezo réglementé ba makambo ba prix ya babiloko na marché tout ba accompagner mokonzi na décision ana vous verrez que non biloko eko kita effectivement mais ceux qui bazo ko accompagner te et au kita te pourquoi puisque peut-être il y a certains procédures quoi à suivre ils en ont suivi quoi. Il y a des histoires, il y a des taxes, il y a des impôts pour entreprise ou biso vraiment combien de mortels dirais-je que non tous maîtrisé mais nous se fait qu'un ensemble donc ce qu'on a promettre c'est-à-dire institution to organe à l'état ou irrégulier camarade prix il faut s'y mettre et dans service dans travail pour na ko mais un peu ko réglementer makambo prix ango et puis bato DGI bani tout ça batala makambo impôt tout bango il faut revoir prix na bango taxe impôt bani tout ça enfin que effectivité yelo ko nezala mais ceux qui ezaka que non sur parole alors que non revoir prix ya impôt ya taxe
d'après tout, commerçant. Donc, commerçant, l'air a tekakelo qu'on n'a pas gagné quelque chose. Alors, ceux qui azo monakeno, bino bosengi bo kitisa, alors que non bo réglementer, prix na niveau na bino ya taxe, impôt, biloko ekitate. Donc, biloko ekitate malobane etikala bon. Donc, il faut exercice mo ça la niveau gouvernement. Na nous premièrement na katia service na biso moko national quoi service nationaux ana o irrégulier prix il faut ça là on travail na yako réguler na prix ya impôt pour na bloc o ezo quota réglementer ngo bien so réglementer ngo bien vous verrez que non entrepreneur entreprise ana nyonso ba kana bilo ba ozangeloko ya koloba ba ozanga moyen ya ko pour maintenant là bazo avancer pe argumentaire na bango eza un peu solide que non il n'y a pas eu vraiment entretien ou négociation au fond. Mais le gouvernement Balamor a décidé. Oui, nous avons entendu aussi que non, la recherche moko ils ont daté de longtemps que non, na Kinshasa est la ville la plus chère du monde et puis ils ont observé que non, il y a un commerce triangulaire na niveau à Congo. Oh, ils ont que non, réglementer ma cambo, mais il faut non bandana ko réglementer, on a ba office à l'État. L'État sera réglementé et puis après il y aura conséquences effectives na misala o batwa ya bambongo entrepreneur bazo sala, c'est un peu ça. Je crois que non on a kokoloba yango na connaissance nanga décision les autres difficulté à cause à l'appliquer na niveau ana. Donc ba mec un peu ko revoir prix à impôt, tout ça, on verra que non, les choses vont aller dans le bon. Okay, merci beaucoup. Merci. Président Abisope Azana Matoya Zoyoka. Bandeko bolandi ndenge peuple zolela. Tongo midi poko Kongola zolela. Vie sociale eza malamu te. Place bazo vendre eza kitoko te. Biloko zo mata tongo midi poko baloba na biso basoso ko kita. Basoso ngo ekomi nde basi. Nazo mona to komi ko somba même na makuba kolo soso. Ekomi 1000 francs makolo soso basangisi soki 20 morceaux. Bazo teka ngona 1000 francs. Population azo suka wapi peuple Kongola zo kende wapi. Peuple Kongola zo kende wapi. Soto kena makambo etali ndako kutu koloba te. Bana balaka kibiso ke non garantie zo kita comme soki na 3 mois baba ya pe baboyi babi okitanda kute po mokonda mboka pa tongela bango pe ndako pete vieux za malamu te mai ezate couré ezate vignon za pasi ba savon to na ko somba savon le coq na 350 francs savon le komi 700 suka le komi mukiebo e 200 Oto yebaka ngena so mi suka la 100 francs boko umela na ndako mumamele lokutu okotata lokolote suka la 100 francs zo tia na mayati sikre zo kokate. Population peuple aza na posa aza la l'aise. Place bino bozawana. Bango nde ba vota ki bino pour bokoma place wana. Bango nde ba vota ki bino. Pona nini boliko sunga peuple te. Pona ni boliko bongisa te. Transport ku koloba te. Embouteillage nde likambo, embouteillage nde likambo. Nzele ezate. Bandila ne soza ya kobeba. To vota ki bino po bosunga peuple. Lelo botiki peuple. Ce qui bino bosungi bango tena ya kosunga peuple. Merci beaucoup. Nan to moni vraiment eloko amalonge salema na mboka te. Depuis mon konzamboka lobaka ke biloko kokita jusqu'à maintenant to moni eloko te. To senga na ye moi eloko ekita tala neti biloko lokwa ba savon. Tuando somba ngo savon na 300 francs to mo som 600 francs kutu. Ekomi 600 francs yango to moni eloko amalonga te abongisa vraiment pour ezala moi bien. Siko basoso ne balobaki to kosomba carton soso na $10 mais carton soso mati lisusu le compte ma mokonza lobaki biloko zo mataka katongo midi pourquoi. Bon, carton soso ngonde to yokaki nde balobaki nanu ekiti te ezaka ka ndenge ezawana. Donc to senga na ye asala mo eloko ya bien ba congolais ba sepela to ponaka ye pona akende avanda na te pour asala makambo zo salana. Ba bongisela biso ba congolais to sepela. Soko kena makambo ezebele ya kosa. Yango to za posa to yoka po mokonza pa yoka yo follow ba po mokonzi pa yoka. Bon, nasenge pa président Facha salele biso kaka biso ba congolais to linga ko lia mingi. Soko lieza te donc makambo eza mobulu makasi. Tala neti ba parents makambo afuta bandaku donc
ezobundisa bango makasi nasenga na ye mwa ndaku donc biloko ya kolia bon vie sociale nano evandi vraiment nde ezalaka te nasenge mpe lisusu na bana na niveau totangela vraiment baklasse classe etambola bien te soki okomi na classe yango mpe donc bana banyokwama bapesa bango mwa mbongo na se mwa mbongo akolia omona message osenga mwana mbongo ezala bien te donc tosengaka na président faci abongisa makambo nde ezala ya koloba eza ebele te na suki wana merci beaucoup na mokolo lelo émission na biso ekomi na suka bolandi population ndenge alobi ndenge aleli population azolela tongo midi pokwa koleza malamu te azo vivre malamu te bolandi population atie mai na munoko tazolela tongo midi pokwa azosenga tongo midi pokwa eloko moko te ezosalama na suki awa na mokolo mususu nde tokomonana soki Yesu azongi te tomona na mikolo ezali koya na kobosa te kopesa mbote na ngai na mama Chantal esika zwami na États-Unis ba mbote bele na bosani pete papa Oze na bosani te na équipe technique mobimba Fali Matoko nani Dano Benjamin na bosani te na papa Jimmy Boyembe ba tu nyonso ba assistaki ngai merci beaucoup tomona ni na mikolo ezali koya. Ciao. ABC One Television. ABC One Television.